Ozuma même na mamé pelé comme le cas dans chic choc le yenge. Ote micro alo ba programme. Et comme ba pese mbongo. Tu peux pas bénéficier là mon peut quand même. Eh. Nzamba otala bango hein. Ce bon a posé bolé à mouto et Gianni Faye. Moi je pense que ils a vraiment passé. Bon lukande bo sale loko yo et ko pesa bino valeur. Ke bolela ki ndeko na bino avec honneur bo honora ki. Bino ba batu boko wela ka kombo na bino bimano ezali boso ta. Boko wela ta. Yaka 20 so boy 20 na lobate. $20 pour une émission. Ce que batu ba osenga no $20 pour une émission. Bon ce que bata numéro MP ça mbongo e Gianni e kota ba téléphone na bango. Bongo ne monana. Et monana te. Et monana. Bon ça mabe hein. Bon ça mabe boti que la pa masumu na poser oxygène ba sala makambo na binote. Ngaza contre bo pesa bata chic choc le yenge responsabilité. Responsabilité za ka pona mbongo. Na me pela la poids. Mama pela te na ma poids. Yemo bakanga na prison c'est alela. Ah, tika ya. Il va ça nini? Bakare la prison kula. Aya comme un bijou. Je sais pas, bembe ko tune yete. Est-ce que effort nini bango ba sala po bembe uta poto ya? Bango bata chic choc. Boni ba ko te bien na organisation bozo pesa de numéro ba MP ça numéro ba Airtel Money. Na ibité po mbongo tika na téléphone. Ba lela peka ko ba Janice. Et que ça nini yango soki président Masuma sali discours na tangi chic choc le yengete. Et que ça nini? Avec membre effectif quand même qu'on reconnaître. Ah. Bosa ba jeune ba liwa bato hein. Bosa ba jeune ba liwa bato. Boti de matanga ne tchétchéri. Le ba jeune na tchétchéri. Éthiopie. Makasi ate. Makasi surtout na makamba chic choc le nandi benata makasi te. C'est makasi ya. Le bon makambo. Bimi ba moka bo chic choc le nge bo paraître maman na matanga e Gianni. Bo silika pe makasi. Pa masuma tiki la bino ka charge. Bo kokosa ba lettre bo ko kotisa. Ma fondation m'a Denise en quand donc c'est si la cale c'est OK c'est un groupe groupe c'est si la cala bino na bino bo sala pe forte bo bima bo paraître ba ma tango ba me pas nzonzinga peut-être Janelle qui nzonzinga oui mais ye bazaki bon so ba bazande sous n'importe té par rapport à nzonzinga bazande sous n'importe té ba pe na ba relation ya makasité oyo eko fournir na kati ya corps ya Gianni ya batika batu oyo basala déjà makambo wana batika mo charge ba na poids ba peser est-ce que ba batu kuto bimisa ke to tia matanga na tchétchéri baza batu bakoki kovanda basala ta bemission mpo bahonorer Gianni basenga ata soutien ya maa Denise basenga ata basoutien ya bavie na biso oyo auta oposte ni bapesa bango ata basale bakende ata kolela ye Gianni bamata langi baza na basali boke kosenga ata soutien bapesa bango bino boke tia matanga na tchétchéri est ce que ye Gianni nde aza na niveau ya Gianni bokoki tia matanga na Éthiopie yo okufa te yo nde moto osali lien ya makambo nyonso ya dudu okomi koswana batele si ndenge nini pepe confiance. Hein? Télé ça ka baté pena audio oloba. Oh, ba miyo ki kuna ba vidéo na ba voice. Azo expliquer mamba couple na ye, afuta so ki mamanda ku. Voilà, donc pas essayer, afuta so mamanda ku moi musala ya bimia wa donc pas ces zakane lobika wana oko sono na télé. Mais ko niveau pona nini ya ko sola pe kana télé si. Te baza pona nini baza te baza bata confiance te. Te da bana ko confier makambu na ye. Choc ko bango ba supporter choc te. Tu vois, on est ces années, ça choc. Choc. Je suis choqué dans Bolingo. Et ça a moins de valeur. Non, quand on a du solon, mais ça lit bien. Et ça lit bien, il y a doudou. Et ça lit vraiment bien, il y a doudou. Au coco, comme on a niveau en athée. Au coco, comme on peine à niveau en athée. Mais au comica, parce que, naïbité, l'eau qu'on y est pour ça qui manque à sagesse. Manque d'intelligence ozana mwasi na onda ko moko matina niveau ya kokoma ko solola na PD te
Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, j'ai témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ces stades tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ces stades de ma carrière. Moïse Billet au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Ticket disponible dans les agences Rebank et Illico Store. Ah, ouais. Oh, Brazzaville, Boya et Maramoueza. Voilà, dans un salon, Cam's Beauty, pour des make-up, pour des perruques, pour la mamounion, ça va dire micro-shading pesant en téléchargement. Ah, voilà, Katia, Cam's Beauty. Bah, vas-y, Baza. On va te demander. Baza, besoin de ça, pédicure. Donc, une seule adresse. Ma colonne. Na koti boye basali o pédicure makolo nyonso atozali na problème o makolo katana awa na Cam's Beauty Brazzaville na 123 avenue Ampère 123 commune ya Bakongo. Ah ya Bakongo to olo mabe o za Brazzaville ya Bakongo donc avant la make-up à perruque kitoko donc ça on doit espace là make-up de salama donc ah on a décidé donc manicure, soin de visage. On connaît ça va marier, on peut décorer mi tout cas, on connaît la perruque, tout. Location à voile et ça la carte à la vie. Donc une seule adresse Empire 123 et 123 Ampère avenue Ampère 123 Bakongo. Check. Boyae Maraboueza. Grande ma joie de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format où vous le recevez chez vous. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. À la présentation, vous avez l'habitude de regarder ou de suivre de Karibachia, l'homme de Boya et Makamboza. Je vous dis un grand merci. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur nos différentes chaînes, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser des commentaires. Ça nous fera énormément plaisir. Mesdames, messieurs, je vous dis un grand, ça fait un moment, elle s'est fait plus voir dans cette chaîne. Elle était un peu absente. C'était dit à quoi aujourd'hui, vous aimez vraiment ces dios, complicité Nabiso de jeu sur le plateau. J'ai dit, il s'agit de Jos Mania Malika. C'est avec elle, elle est encore de retour dans la chaîne Nabiso pour nous développer en leur parce que Makamboza est belé, tolingara sagesse, tolingara intelligence, tolingara et surtout à part ou à jouera dans les réseaux sociaux parce que ces analyses sont toujours équilibrées et c'est vraiment très important. Vous attendez la Nabiso, vous tirez sur les commentaires à Kito Kobo et même j'aime, je dis un grand merci à celle qu'on appelle Madame Edwige Kabouko, 3 fois star à la maman. Un grand merci à elle, un grand merci aussi à Madame Rokia de Paris. Merci beaucoup. Merci aussi à Madame Alima Kamarabon, c'est jour à Potokuna. Un grand merci à vous. Un grand merci aussi à Madame Olga. Voilà, Madame Olga des Prix Paris. Je vous salue. Merci beaucoup à tous les abakos. Merci à tout Balingaka de Karibachia. Si la réalisation est d'accord avec moi, il faut déjà la caméra pour dire déjà bonjour et bienvenue à Josmania Malika. Bonjour de Karibachia. Bonjour. À tous les abonnés de Malika Officiel TV, bonjour, on a abonné à Vérité News Télévision et bonjour, on a tout soutenir Rabisso partout dans le monde, soutenir Rabisso physiquement, moralement, financièrement et puis spirituellement. Merci beaucoup Nabino Nyonso, merci Nabino Pebolingara, la maman des Jumeaux Paradis, Banasuka Nzambe, partout dans le monde, Bozo Andabiso. Merci à sponsor Nabiso Rit Botin Nzambe à l'Oposo. Number one, merci pour na bagama kitoko zo continuer ko ça la biso ba mafuta kitoko ba bombe de l'œuvre ozo ça la biso bo meka ko consommer ba oh non ba meka te boya bo meka boza dessus te. Merci beaucoup à mon vieux Gelor Boulangongo, la ponctualité d'Alesson, ma partenaire à vie Gelor Boulangongo, je te salue depuis quelque part et merci beaucoup à toi mère Adeta Kupumba, merci beaucoup les jumelles Paradis Rose Lukubika, Biben Lukubika, je vous salue depuis quelque part et merci beaucoup Nabino tout au
o bolingaka biso Nature Food Market depuis États-Unis d'Amérique na mboka ya na ville ya Men. En tout cas, on a besoin que ça la commande biloko kolia, on a besoin que commander biloko na ba selo emporter. Nature Food ezawana ba ko afficher les biso affiche ya Nature Food et puis vous contacter numéro wana na ba tout baza tout autour ya ville ya Men. En tout cas, si vous contacter numéro ya Nature Food, on a besoin de livraison ya mbisa ko kauka maputa ezali ba robe ya maputa ezali. En tout cas, tout ça wana ou soit vous contacter Malika Mania, vous avez vraiment de suite et merci beaucoup na yo PD Carré Bachia. Voilà, merci beaucoup à Jos Mania Malika. C'est le rendez-vous ya bana banzambe sur les 19 mai na stade de Martyr avec pasteur Moïse Mbié, la raison de l'Éternel. Moi Jos Mania Malika, un mot par rapport il y a préparatif, il y a concert pasteur Moïse Mbié, comment voilà, to bengi bana nzambe nyonso, to bengi batu nyonso, ça dit soto lobi bana nzambe c'est que nzamba boyera motu te, nzamba azwaka na ba païen, nzamba azwaka na ba sandumba, nzamba azwaka na ba teki drogue, nzamba azwaka na ba mama zeke, oyo fille ya zeke, oyo nini, oyo koma désespéré, oza na ba problème ici la kate nzambe nde asala a résoudre ba problème batu nyonso. Wolo pe palata eza ye. Ça dit yende aza maître ya vie na biso. Donc ça dit yenda simbi nyonso ya biso mokili o likolo na se yenda sala yango nyonso ya oyo mokili eza ya ye. Yo muto koma désespéré, oza na problème mabota, oza na problème na couple de vie, na vie de couple na yo simba te. Kindoki na vie de couple makambo be na ba famille ya. Boya le 19 mai. Kokumisa nzambe ko adorer nzambe nzamba sala kana ba manière nyonso boya to kumisa nzambe elongo boya to yembela nzambe ensemble na bino bozana ba problème na mabota mema famille na mobimba mema bana il s'agit jour wana kanganda ku mema libota mobimba eza dimanche le 19 mai en tout cas to kuta na stade de Martyr avec pasteur Moïse Mbié la la réserve de l'Éternel pasteur Moïse Mbié oyo to yebi asela biso nzembo kitoko pasteur Moïse oyo toyebi bato belé babika na banzembo na ye pasteur Moïse Mbié oyo toyebi ke bato belé ba telema na banzembo na ye boya to kumisa nzambe elongo avec pasteur Moïse Mbié le 19 mai 2024 au stade de Martyr na 10h boya to komisa nzambe billet 5000 francs billet 5000 francs ozana besoin ko somba billet na yo kende na iliko cash somba billet na yo ya VIP ezali ya public ezali ozana poso za la l'aise ozana bana tala ba prix ba billet oyo ko correspondre que ozala na kimia ozala l'aise yaka somba billet na yo et ko sa biso vraiment bien pour na lokumu nzambe voilà pour na lokumu nzambe Jos Mania Malika lui déjà nyo ça va bien que il siège au milieu de louange et d'adoration to ya to luka nzambe ba nzambe ba luka quand le temps est favorable, il faut en profiter. Si si l'eau est agitée, dit c'est mon tour. Tout le temps, tout le monde et les façons de 2024, il faut changement et ça 2024. Voilà, Jos Mania Malika, tout le monde sur les réseaux sociaux. Enfin, les gens vont comprendre. Vidéo tout le monde a si la zone balukana papa na mundele mais na mundele a présenté à bisoté. Qu'est-ce qui s'est passé? La zone ça va rotation ba mundele la zone changer bango ou ni mais à la blanche. Maman la blanche. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, des carrés. On est chaque chose à son temps. Voilà. Bakoye ba pakoli bino pe mafuta mbebo kana mafuta ntabana mbebo. OK. Pour ne pas koyebisa ko lakisa bino nyonso. Et moment ngo siko eza yango yo. OK. On comprend. Tant to yaki na bayaki na bayelaki biso papa mususu et neti biso bato kati to neti nga na ibeke wana za papa na biso te aza photocopie ya papa aza photo azaki photocopie ya papa na biso ozomona parce que na bi papa biso za ke lancer aza mbinga aza 1m80 1m90 de monisco papa na biso ye wana donc voilà c'est bien papa mobali ya mam Cécile abisa lui wana ba vidéo oyo ngana yebi ye wana mais rien n'empêche aussi tant on n'a pas appelé papa camarade ya papa leki ya papa ya papa azapeka papa azapeka papa na kati ya famille et donc moi je dis toujours félicitations à même Cécile abisa lui ma besoki papa zate ozuine papa ya bato po ya ko se vanter na ye ozomona mais ceux qui déjà papa za na ye misu ko so papa batuti oyo kokoso ya yo mais ça yo te o na zo ekapoto créer base o na zo ekapote ma beso ki papa zate to zi papa ya batu oye na ye na mascarade pour na kolakisa ke papa za
mais oh mam sisi là ala qui c'est qui biso papa mususu mais na papa mususu wana aza ami ya papa na biso voilà ozomona donc il y a rien de grave, il y a rien de mauvais aussi. Mais c'est la vie bolingo kokanga kanga papa zo kangela luke tout quel amour. Mais mobile sura za il faut manifester bolingo. OK. Mobile sura za il faut manifester bolingo. O sa bolingo banga so za yo te o banga bakanga o paza mobala bato. Mais mobile sura za il faut manifester bolingo. Il faut l'accepter na bato ke bolingo ezali. Ozomona. Il faut l'accepter ke bolingo ezali. Mobile sura za il faut l'accepter mobile za nga. Faut bato ba constater que mobile za nga. Ko sala bolingo te c'est comme sozo yiba mobala bato. Mais même ça zo torturer. Ozomona. Te eta ko torturer te bango pe ba o bazana bango te tana bango pe ezali. Tana bango pe ezali soki pe tana bango seleki ba vanda kaka ba fongola ne mitema bazala bien faire baninga bazana mutema mabete. Voilà surtout ça mutema mabete na ilo pas bola muninga. Mais pas kanga bénédiction mutu tant que ozo manifester ki mutema mabekati na yo. Ozomona. Et alors ba o pe soki nandimi na ngate aussi la osala ego choquer batu to ego tout ya batu ego tout ya ka batu o mitema mabe o ba sepela na bénédiction batu te ozomona mais muto yo a sepela na bénédiction batu fa sepela mona ke si la tourna ekoki papa zalaka déjà mais comme jusqu'au moment de ko exposer papa parce que au moins bato be ba comment ko profiter que non ngana fi discrétion même la discrétion yemo ka comment itourner ya ko mona ke abi yena la discrétion sanga likambo o yemo ko ne dezana azana ende na ngoti ozomona de ka muta ko sauté biso tout ozana ba discrétion biso tout banana paradis discrétion ezaki mais bato ba ndé pe ko mona o yepi na statut mutu boye discrétion peut-être na vie na réseaux sociaux mais na kata statut na nga ya WhatsApp na ko kota pe na discrétion na téléphone nga moko te ozo comprendre donc ça dit o bomba kama kasité ya muto azana o ya ye o koma tina niveau bomba tina sa maite ozo comprendre mais pas ça va bibala batu ne ba posta bona moi pas seulement soko moni bongo mobali batu ozo comprendre to mobali moko o yo moko na conscience no yebi ke a considération za mukia pesa nga ba ordre ke ko tiaka ngati eh mais condition bo ba posta ozo comprendre bazali batu ba souffrance nango bazali surtout ça ba souffrance ba lumière batu ba souffrance nango bazali a mona ke muto yo te musupe mobali na pa pekisi ete mais na ye moko ninga vivre na mutango a mona ka ke o so na teye na ozo ba choc ebele batu na ka oyebi zalaka vivaka yepe koto te makambo ekokoma ozokopa yango ba fie be ba boya kotia pe mibai na ba ba stati a boya ka tunise elanda ye po aza choqué te sima azwa discrétion akosile makambo ozokopa yango ebele pe ba kotia ba tubele ba kosile ba discrétion makambo onga na fie discrétion te yaya o fie discrétion te o kosile la discrétion une année deuxième année troisième année discrétion exalté parce que aza yo on va na discrétion tu vois et ça ninge mon mam ça jouer avant de kina papa moni que tant coquille à exposer papa faut exposer aux hommes donc c'est un peu ça voilà. Voilà, merci beaucoup Josman Malika babi discrétion un mot discrétion il faut les répéter parce que trop de discrétion un mot discrétion ça étonné est-ce que yo pose discret na kati makambo donc c'est vraiment un peu choquant voilà tout ce que on a été félicitations si la bissa le bon séjour mais si on a programme un peu Mikolo tu pas non me peut me dire moi trop libanda non azana makambo na et surtout papa azali phase wakapé temps akopesa ka temps ba film été OK hein akopesa ka temps ba film été papa azarana isika moté papa azara musika il faut pas kende que c'est comme si tu na film o esuka ba côté même si mo pas até ozo comprendre phase wakapé temps ko s'occuper pe na mobile na ye ozo mona parce que si là aza deuxième femme té aza première femme mobile na aza deuxième femme té aza moisi ya mobile na ye ozo comprendre il faut soit temps ko s'occuper na mobile na ye pour ceux qui baza kata mi balé to ya yiba mbala bato akoko po kata ceux qui ya s'occuper na mobile wana te moi si muso azali ko s'occuper na ye mais o wana ezake azaka na ye donc il faut soit temps na ye pe ya ko pesa ya affection ozo mona voilà yo na loba il faut soit pe temps na ye ya ko pesa ya affection il faut soit pe temps na ye ya ko s'occuper na ye malgré mobile o comprendre que te moi si na ngana Kinshasa azana musala azana société mais na kati ya vie de couple société dans la vie de couple ozo comprendre c'est-à-dire il faut ba ndeni ya ko se partager ce qui au moni que papa za musika doit temps yo ko se partager dans un mois au revend la 2
semaines na Kinshasa osali ba film 2 semaines na kiko s'occuper na papa ozo comprendre opi na pas ma visa te alors c'est le moment même si faut attendre ko s'occuper na mbali na alors il faut avoir temps ya kovanda kuna 1 mois 2 semaines 3 semaines c'est très important pendant la cabe bientôt autour moi donc faut pas trop concentré pour essayer un peu concentration mais moi je pense que kozwa kopé ça moi les un gros problème le problème mais avant moi na il faut affection ezala ozomona il faut apporter sa affection na mobile na ye il faut affection se manifester ozo comprendre accolade nini yango te mo ba collade te mo ko benda mo ko zala pembeni pas même ça aussi penda papa jeune papa on sent pas basima na luketu moi romantisme mais batu susu mobile aussi la mobile ya koko est-ce que si la za moi amuke si la mérite mobile wana si la moi amuke te mobile mutana si la dena 50 a des sona ndeba bamba kaza so mikolo ba 55 ans aussi la za nango a mérite mobile wana mobile na pas ba 70 te ozo comprendre après na 70 te voilà ça dit si la mérite aza mobile ya koko te mais à cause apé koko maza ya yemoko omoni avantage akoza paza koko mais aza siko ya yemoko question yé abotole na maboko motu te azuye pa motu te ezaka bakutani ayibi pété aza pe on marié aza mobali na ye c'est-à-dire akoza aza na 50 ans mobali akoza na 100 ans 80 ans mais le problème ezaka ke aza ye papa nyoka longo ku tomoni auto prédoté oh papa nyoka prédoté tomoni papa nyoka longo auto prédoté boloba ke mo sana abotoli na maboko motu te peut-être papa nyoka longo azaki na ye mamoni ke moment nange ko kina officialiser ayi ko officialiser moi si na ye c'est-à-dire c'est ndenge moko na mams bavandi na mobile na ye amoni ke il faut ba officialiser bango na siko ba s'exposer na bango oyo ko ya lobi to yebi te to plutôt tindi na mabonde li ba projet na bango ezala réaliser et c'est réaliser même pas zo bombaka papa ti siko apesi ka mukongo papa apesi so ka le do ye mabwaki longi discrétion ko continue na vidéo te ce qui discrétion continue mais baboke biso pe vidéo wana te tout monde est face à papa ti père ana moi libandi père aza 1m80 déjà mangamu tout ça va yo kati mobala batu même sur ça ne vidéo bongo vidéo circuler bongo kanga pe mbala na nzoto bongo aza mundele au moins na comportement ici là a mérité mobala ya bongo ozo comprendre comportement ici là a mérité mobala ya bongo osomona comportement na ye zala moi oui aza na ba comportement ya ba race mususu ozo comprendre aza na ba comportement ya ba race mususu aza on dirait congolaise de osomona azo on dirait congolais ça dit azo on dirait fille mo babotama na Kinshasa te OK osomona ami salaka différente ami sala bon ça dépend aussi ya ndenge bakolisa bango voilà l'éducation ça compte ozomona voilà eza manière ndeni bakolisa ki bango et alors azo mérité na bolimo ko bunda ko beta baninga ozamona extrêmement mabe okolaka okekuta pe na mbaya pomba okuta pe na mbaya pomba bobanda bunda bobanda betana ko beta e bando zaka bongo oseki sikoni makasi bede carré tika barbitu ah non dans ces choses là likato tika biso na te bon ce jour na mams n'a pas fait rota la biso penza na musika voilà tout ça na senga matanga oyo na mo poser ba différentes émissions maintenant sur occasion ya lelo je sais pas ya Jani Fai na Kinshasa ozwa kan mona ye oyeba kaye tota na libana moko ozwa tan ko solola ko bengana to solo belé Jani za numéro ne to bando solo OK disparition na ye et ça lenga passe makasi disparition ya Jani Fai jusqu'à aujourd'hui na yoka passe na disparition ya Jani na yoka vraiment passe ko muta ko ya ka disparition ya Jani et ça nga passe jusqu'à aujourd'hui na ozela vraiment choqué comment na baoba comment na papa yaya mukolo noko papa kulutu papa leki ya bana donc ya bana na ye yaya baleki na ye leki ba yaya na ye cousin ba cousin na ye cousin ba cousine na ye mutumbinga bongo akufi te liwa ya Jani et ça passe voilà et ça vraiment passe et puis ils ont choqué ils ont choqué vraiment bata peut-être bakufa na bango mais liwa ya Jani choqué nga makasi OK et choqué nga vraiment ça ngote penza c'est le choqué nga penza makasi choqué nga donc que son âme repose en paix ya Jani Fai pour ça na biso soué na biso nde tozo le la pas maman Denise Nyakero bazongi c'est la biso bemba ya Jani
to mekolela Jani biso nyonso na famille na elongo na bana Jani voilà en fait chose mania total qui va sortir médiatique ton Jani Koufi et surtout ba négocier ba Liban Mboka ba Maxi ba des ministres ba équipe ba ça va sortir médiatique Jani Koufi pour mukanda mais à ce que ils ont murmuré bimi ba bien Jani Zoara mukanda mais ma biso pe la brine ba do pour peut Jani mukanda pourquoi pas ya Jani il paraît à la cara la brine que ceux qui na zo mukanda no benga moi stanga una bala na Kinshasa comment on a pu bonza pe moi mobile mo vai na azo la ko déjà que so pe singa mukanda no benga moi Afrique alobela ka yango wapi toi qui ba mission ça ba maman bi la brine à lobby bleu modèle voilà est-ce que la brine na moment où ya Jani c'est la brine ko loba aloba netini Auluka s'est victimisé même à tes jours il y a pour faire premier jour tant que obima le bakena na posa bosser na ba live a muto a faire mobali tala kiriti bossa baje des carrés kiriti ah des carrés na comment partager bien na kiriti OK des carrés bossa baje muto a faire mobali obimi po le bakena li bosser na ba live te ba c'est le ba live te poani est-ce que na ba live o ba ndeko sa na kati ndako na ton ya Jani akufa ki ba ndeko finga la brine na kati ba live wana biso to ye biso ki muta kufi na kati ya réseaux sociaux pour batu baza informer ba sala ka ba live voilà parce que yo bimi pour ya Jani akufi na misu na nga c'est faux comment qu'on s'est victimisé déjà dès le premier jour ya Jani akufa ki voilà na lingi bo sala nga ba live te ya Jani akufi na misu na nga mais or ozala kiti oui vous a quitté ozo comprendre biso to ozela kinal asi ba kunda ya Jani kinal ya biso ba matière pour même sur tel état impression ya kinal na la brine au moins c'est comme si kinal n'est pas mutakufeli que la brine kinal moi c'est Jani kaka kinal moi c'est Jani te petit ya Jani ah petit oh les kana be mission ozo loba ke ye mutamande ko zo charge ya Jani OK kinal so ya bengani ye Jani kinal mutando zo ya Jani impression ya kinal na la brine je préfère impression ya kinal que ya la brine est-ce que muto akufe mobali eh la brine au télématate ma colonne était le matate au télémanon ndingo télémaki pour ko bakena lingite bo sela nga ba live on dit na mawate on est souci si la ki on dit likambo ana mawate on dit likambo azana mais likambo décarré aibi likambo obi mutu so muta kufi na maboko na yo et que ozana kati ya liwa mutu wana omoni okomi culpabiliser tellement okomi ko saba acte moko bo oza su komi yeba te que yo mutu osala ba acte wana na tuni yo kaka est-ce que na premier jour mutu akufi oye monso za na makasi oye monso za ka makasi yo moko ko vanda penza boye to vandi penza bo obi ke biso maratre na biso marate na biso te papa kulutu na biso akufa mwasi na ye ya mibale obi akufa ndeni toke kunda papa kulutu na biso na retour tant tozonga tokomi na masina mwasi na ye mibale akufi oh choc ekokata akufa o imagine bolingo ya makasi o imagine mais moi ça n'attend pas azaki neka moyibi ozo comprendre bongo siko yo bovana na mobali ovana na mobali oboti na mobali bana misato opesa biso pression te que on a douleur oya ko pekisa bato batika osaba ba live opesa mitindo batika osaba botika osaba ba live botika ngana lela ya Jani te o lela ite o lela te o sepeli o se débarrasser na ye na invité. Ah, liwa Jani ça passe et ça penza parce que mon papa mukolo mbinga bongo akufi pona asala ki choix ya mabe voilà parce que la brune a choix mabe pona Jani voilà mauvais choix yango moi na lobaka la vie est faite de choix et de décisions ba choix auto sala ka yango nde fia sara lobi na biso tango sala choix il faut s'attendre que choix o non sala so que za mabe yango lobi nde ko za liwa nanga lobi yango nde za serke nanga lobi yango nde za la humiliation nanga courage on la brune za na yo oloba nini pas oloba banani on est assez victimisé dans le bien on peut ça va matière pas regarder bateau peut muso ba émission qui la brine lobby abo peut c'est Jani Mukanda la tu me poses la question dit que moi c'est ça que fait mobali à la ranasser
ye la bruit nazoloba loba boye kopesa ya Jani mukanda po ko bengisa mwasi na bongo bana na oya Jani apesi po yezo mukanda ya sima na bango ye la bruit na mema bana Kishasa kene ba poto la bruit na mema bana Kishasa kene ba poto bon ye Jani mutapesi bana po bana na basali faveur azo mukanda yo boyo pesa boyo ko récompenser mutu na poani yo za mwasi liboso pesi mobali mukanda po mobali akelinga mwasi mususu yo iba vie de couple combien ils ont poto ba makamba bongo ils ko se passer ba vandika bazaka en couple bazaka esika moko o lingo se victimiser za mwasi ndumba to yo ki masoba ba alisala na ba pofiris na kati pas de dossier pesa ya mutu koma o lingo se victimiser pour ani osali ya Jani mabe mingi osali kinduma na kati ndako libala mingi entre to zaki na Jani ya Jani akofi na pour ma cœur voilà pour ma cœur wana zoli on a nini ba souci ya Jani tanga kendaka pota longwa Kishasa kenda pota kendana pour ma cœur ya Jani tanga longwa Kishasa kenda pota kendana pour ma tension mais la bateau peut-être ya Jani ko beleza peut-être karma yo ko lobani ba karma peut-être ba toi blessa ngai na ko jije na ngasu ya Jani te po ya Jani sa kufi ba jije nga mutu so mutu na kufi te soka kutana na mbiskada makasi ya mabali nga kende risque na liwa nde nzamba épargner to ngato ba ya Jani omoni le karma existe parce que yo pour ça ki mutu boy ete ya yo moni loko sala ki tala le loko etombe na ngo zubo na parce que mutu ngo sa kufi to bele le karma ndeni très bien réfléchi to bele karma ndeni pas yo kapeke to ngato tali ça le karma existe soka auta ki na liwa nzamba épargner to ngato ba ya Jani omoni le karma existe loko sala mao tala loko sala ma Sylvie tala loko sala boy tala le parler ce qu'on nga comprendre que te on a vu le lot eza ba retomber makambo on a sala ki bato na zara na bango c'est mina se repentir ou soit na lukana se racheter o sala choix malamu soko ozongela ta bango te senga bango bolimbisi banda ko s'occuper na bana na bango nzamba fongolo banzela bango ba fongolo mitema ezaka pa Jani te na bato be bana poto ba o mona pe ba o souffrir pe ba opportunité bele pe ba o souhaiter pe ba botisa ba basi moko bo batika ba ona bana souffrance wana ba maman ba bana bakanga mitema moyo évoluer kuna ezate mais peut-être la brina zo pe kama ile makambo peut-être Jana sala ba fini so ki ça peut-être ya mabebi ya bidia Jana zanda kumona ma waki oba la Sylvie ba bilo modèle peut-être ba no ba pe ki histoire ma weza histoire so ka banda ko banga ngalinga ba bota na Jani te c'est ça kana début banya bazala te banya bazala te ya bandi ko vivre na Jani depuis non kutu ba vivre na Jani déjà trompé ya Jani on se comprendre na ye na Jani na sali muninga mabe makasi ya Jani asali nde ba ya mao mabe masali ye mabe te OK aye ko se consoler pas na mais ya bete sous poignarder na motema soki amona ke ye Jani osala nda sala ba ya mao dele kana début anganga ba koma ba misa tuti ba en plus bazo douter pe na ba ADN na bango babunda non ka kuna Jani bazane suti bana ba pe na poto passe to yo keza pona ba andi pona bano baza awa mais ça c'est pas histoire il est bani ya bato ya mutu bo tsena ki sa so tika okenda on pe bo mo pe bonheur te bozo bato bozo appelle ba case de départ ya ba poto à paradis de part na bango eza ndenge nini relation nini o tika na Kishasa na bato ozara na bango avant relation nini o tika na bango ozo comprendre voilà. La bruit na boye ki kopesa Jani mukanda te po ko bengisa soki Sylvie soki nani te aboye kopesa mukanda po ko sunga bana na o atika na Kishasa na kimutema mabe na ya zanango mais ye wana to yoki kuna nde bazo loba avant signer mukanda il faut batia kombo ya ba reconnaître na bana na epo mbongo ko bima ba pesa na bana azo ka intérêt ya ye donc hôtel ka intérêt na ye na bana mais juste maniala na question bien na tuna ke loko ya Thérèse mais Thérèse a répondu à ngoté strictement salama awa et nous réellement vivant il a dirigé par président Saïsaï Mavinga il a eu mi bata poto par la bato Kinshasa on suppose on n'a pas de précision on suppose que il y a une personne qui a esprit ça et nous réellement vivant na malwa président Saïsaï to ba barabi et nous réellement vivant pour na sunga batu to la catégorie comme to belela ba konza mboka et quand muta kufika ndo na problème na difficulté mon songolo pe pakala na zone ce qu'on a question na ndenge jeunesse na poto kuna ali na kata groupe et nous réellement vivant est-ce que peut ba président Saïsaï ba ko certainement soutenance monter que ya ko soutenir yepe ya ko aider peut-être ça pour nous kanda ce pe nini poids lourd pas souci wana est-ce que ba bande ko concerner ba président Saïsaï pour na likambo na kina ya lobi yango bien
Kinel habite la bouille na bande ko benga na Jani. Ce qui est Jani qui vend pas Kinel à l'époque Kinel azaki non na vie de couple té. Mais tant que comme on a vie de couple comme il est difficile à garder Jani. Et comme il fait le Jani place so ka monika hier au kokata bande ko benga ba 2 minutes aso benga ba vie na biso o ba zigura abande ko benga vraiment ba kangisi ba mbongo ba président de force ba kangisi ba mbongo ba foutre les garanties ya ndako. Vous comprenez? Toko condamné et nous vivons on était sur soutenir nous vivons on était est-ce que on est concerné bango si on est concerné bango te bazaki ba ndo ça le courant na ngote ba soutenir yendeni ça aussi vous comprenez mais au moins bande ko tika était pas bateau bazaki kuna kina la lobby ngo bien bande ko soutenir ye ba kangisa mbongo o apesi 100 o apesi 50 o apesi 100 ba kangisi en vrai dire bande ko tika pe ya janité Ozomona ezeka ke ya Jani na bolingo ya la brune soki la brune na bengi kaka mbango azongi ya Jani soki to yebaka ke ne ba bengi nga etuko na ke kokufa mais Jani nga azonga te oyo bata fali pupa to banga esika to kene to yeba ngo te to banga liwa to yeba esika to kene te ya Jani akufa bi pesi ba kundai akina amatai mona ya opoka njila zongi azana assurance cité Aza mukanda te yango moni to sengi bakonja mboka basunga biso bemba Jani zonga et vous allez bien maman bango amona Jani ta na cercueil ya be ba interpréter ba comédien pe bana poto bana kadi se ba jamais to ngona ba nani ba José de Londres ba prendre mikanda ba Blati ba prendre mikanda donc maman mon frère et rapide Blati mobali ya nani ya Anelka aza prendre mikanda ah bon ça va Nelka bana me blaquer am kanata ah bon même Bible loba loba ko ezo tungiso katango yo moko sala bilan na okenda poto na neni na comme na neni boko ko boka bangunda te bolinga boko ko boka bangunda te bolinga basi ba pesa bino mikanda mutu nyoso tanga kendaka akendaka avec détermination nzambe kota likambo na nga bato bazu mikanda baleki bango na nini ba o babwaka bangunda ba pesa bango ba mikanda baleki bango na nini bakende avec détermination ba senga nzamba kota likambo na bango nzambe kota likambo na nga eloko na ke ko samba na sala eza na réussite eloko na sala réussite ezala mais tellement bolingi kaka bokende basi ba pesa kabino yango basi bazo traiter kabino ba mena bino ba vie dure bo maka ba lâche ba bo ma sans esprit ba belé to comment ko ba vie na bino lokola na facilité pour nini bokenda komikotisa na basi moyo ba essentiel moi c'est pas peso mukanda zo souffrir yo nanu moi c'est pas peso mukanda zo lambiso ba fufu azo sokoliso ba sous-vêtements bazo fait sabino n'importe quoi au nom de l'amour bazo fait sabino n'importe quoi pour ba pesa bino mikanda te yo manaka au nom de l'amour ngabe mika be ayebele na bi ngabe José pour ça kana boma bala na José pas José bakabona pour ça maman na éclateur moi ga bavani ka na mona avec éclateur je besoin pour ça na non pe na zupe moi na te tout ça il faut que ça la bilan de l'objet très important il faut que ça la bilan il faut que ça la paramètre où tu vois pour kende wapi toza na année nini tina yeso ko yabo tikali peka yeso ya kuto pesa mukanda mokende de poto sali 15 ans o senga nzambe visa nzamba peso visa o sala poto ngoni na makasi na mobali luka sala boye nzambe ti akomi ba kuto sa mukanda mo sai de consommer de 15 ans na poto même na nzamba sa content bozo singa ba visa na opesa bino mais bo kende ko salela ngo makambo ezanga tina bo salela ngo bien te ne bo sengela nga bo senga nga makasi na opesa bino mais bo ko salela ngo ti mais on a un programme ya Jani ka de ba ko senga ke bembe ou tapoto ya kisasa bana shikisho longi baza penda dessus na ko na organisation pourquoi je dis ça bazaki ya ki prévenir à la randi ne ba binde zalaka so bo sala organisation ya groupe songolo pakala il faut batopa ya groupe na baza na kata organisation mais na kata organisation Jani de bazo chaba ta shikisho loyenge on est baza moins considéré comment les lois modèle wana moi ya ko négligé bango pe bata shikisho bali ka ba bénéficier ka na mbongo est-ce que so ba tikeli bango charge wana bango ba kuka
ba charge CG oxygène ba sara ba pa masumu uti ko lobisa ba pa masumu nsi ba koli na ba suna makasi te bolibo sa ba dispute mo rezanga tina ba biloko mo bozanga tina ebembe kutu ne yete est-ce que effort ni ba sala po ebembe uta poto ya bango ba ta chic shot boni ba kote bien na organisation bozo pesa de numéro ba MP ça numéro ba Airtel Money na ebité po ba bongo tika na téléphone ba lela peka ko ba Janice eko sala nini yango soki président Masumu asali discours na yatangi chic choc lo yengete eko sala nini avec un membre effectif quand même qu'on reconnaître bosa ba jeune ba liwa bato bosa ba jeune ba liwa bato boti de matanga ne tchétchéri le ba jeune na tchétchéri Éthiopie makasi ate makasi surtout na makamba chic choc le ngandi benata na makasi te c'est makasi ya le ba makambo bimi ba moka bo chic choc le ngé bo parete maman na matanga e jani bo silika pe makasi pa Masumu tiki la binoka charge bo kokosa ba lettre bo ko kotisa la fondation ma Denise on quand donc c'est si la cale ce orchestre un groupe groupe c'est si la cala bino na bino bo sala pe forte bo bima bo paraître pas une zone zinga peut-être j'allais dire une zone zinga oui mais ye bazaki bon so baba bon bazande sous n'importe par rapport à une zone zinga bazande sous n'importe ba pe na ba relation ya makasi te oyo eko fournir na kati ya port ya jani ya batika batu oyo basala déjà makambo wana batika mo charge ba na poids ba peser est-ce que ba batu kuto binisa ke to tia matanga na tchétchéri baza bato bakoki kovanda basala ata baémission mpo bahonorer jani basenga ata soutien ya maa denise basenga ata basoutien ya bavie na biso oyo auta oposteni bapesa bango ata basale bakende ata kolela ye jani bamarta langi baza na basale boke kosenga ata soutien bapesa bango bino boke tia matanga na tchétchéri est ce que ye jani nde aza na niveau ya jani bokoki tia matanga na Éthiopie eza par rapport à ba répéter tchétchéri pas d'en répéter Kouda. Arrête. Babande ko répéter na nini. Ça va 16 ans passés. Ozuma même na mame pele komi loko za na chic choc le yenge. O tey micro alo ba programme et komi ba pese mbongo. Tu peux pas bénéficier là mon quand même. Nzamba otala bango ce bon on a pour ça boler muto et Jani Fay moi je pense que ils a vraiment ils a passé bon lukande bo sale loko yo et ko pesa bino valeur ke bolela ki ndeko na bino avec honneur bonora ki bino ba batu boko wela ka kombo na bino bimano les ali bosota boko wela te yaka 20 so boy 20 na lobate $20 pour une émission. Ce que bateau ba senga no $20 pour une émission. Bon ce que batia numéro MP ça mbongo ay Jani e kota ba téléphone na bango. Bongo ne monana. E monana te. E monana. Bo sa mabe Bo sa mabe bo tikela pa Masumu na président oxygène ba sala makambo na bino te. Ngaza contre bo pesa bata chic choc le yenge responsabilité. Responsabilité za ka pona mbongo. Na me pela la poids. Mame pela te na ma poids. Yemo bakanga na prison c'est alela. Tika ya. Il va ça nini? Bakare la prison kuda ay. Aya comme un bijou. Je suis bata. C'est déjà très caillé. Tala. Président na likobo le. Président. Mobile. Dadi. C'est non. Tala, tika biso batika président basuma sa makambo. Bo chez le stade makambo. Apex mame pela batika président Masumu batika bani oxygène basa makambo wana wanza mambo niveau na bango te ba biliste za pa bato bazela soki nani bazela soki mutu muso akufina chic genre le yenge siko ya Kishasa ne bango bazui responsabilité mais mambo Jani e peser bango kudwa e ata niveau na bango te ya ka ba niveau sa makambo pa ya Jani fa une zinga
Eh, amamba niveau. Ebembe na portefeuille ya Kishasa. Esenga bato ba peser. Pour message koma. Ozo comprendre. Bato ba na poids. Ebembe ko huta kuna ko ye esenga ba eko dépenser ba 20 000 et quelques. Ozo comprendre. Mais président c'est tout le peu kuna ba ke 10 000 $. Soit matata pesa ki to mona ki déjà. Ozo comprendre. Donc toujours dans de la capa partout. En passant kaka. Pas dit là pas président, pas c'est tout là. Pas ça y. Pour c'est tout le peu kuna zo ngaka ba pesa charge. Mais ba bi c'est tout là ba na demo kufa ba ni mo ya guba kufa. Asenga ba cotisation. C'est la manifestation tinda pété ya yemo. Mais on va jamais ici les devants. Qu'est-ce qui se passe? Pas toi qui tu viens regarder dans la musique ça communiquer ça ba président masumu ba information tout ça en attendant tout ça. Mais comment on a cette là ya yemo ya mira ça kufia kara. Mais où ya jani intimité kaka to tes intimité to lingi pété na makambo batika pa masumu. Tout autre ligne makambo kapa masumu na président oxygène. Bo ba lombe. Na papier lombe. Baza wana bango to lingi bango. Fait moi moi kota pour de cibler les snipes. Faut moi pas zapper na organisation. Oh bango pour na kande to. Na mena chikité. Moi c'était Gabi. Ya Gabi, ça va. Ya Gabi maman via. Moi j'appelle Bijou. Ya Bijou nani? Ya Bijou là. Déjà organisé ni. Na matanga nani ya kufa ya Bijou organiser. To lo bato ba organiser. Ah autant organisation. Ah ok. Toboyi mama pe yabo to yokote ya Bijou. Te mama pe papa yebe mutune ba tuna ni Moscovitch. Te ko tourner Moscovitch, so to vi ba tourner Moscovitch. C'est que photo côté ba tuna ba fille de loin, to côté na ba Irène, ba côté ba tunyoso. Tozo ba bato ba pesa kana kati ya makambo yo. Bato so ba lobi ba la bouche autorisée. Soki ba lobi message ko kende message ko koma. Ozo comprendre. Baleka inapercité. Baleka inapercité so message keye koma type ba konti. Toboite mame pela pa ko loba. Même pas ko loba, même ba démarche yo. Ba président oxygène ba salaka. Ba boyera na ko soutien mbonga carburant avec mutuna kundami te. Bango ba salaka no muta kundami no. Tobo santé diana makila kundama ne ba comédie combien o ba président oxygène ba sala ba organisation matanga ba kundama na honneur. Ozo comprendre. Tobo santé. Soto ni to za desi, bo pesa charge na chic luenge. Po shogun nanu wana nazo ka ko bato ba osu ba kesa be mission senga ba fute ba mo ba transport. Donc so ya ko taba numéro na wa ba M-Pesa. Ezaka na kino sa retrait. Ba katika D. Ba sera $300. Oyo na 200. Etali bino. Biso to na souci o le jani. Yango to na posa bato yo ba ozana charge ya ko zwe bembe ba ya nango. Mais babaki bachi matin na chéri parce que kuna na kamunga na place ils ont musika ba embouteillage ba comédie mi ba ko kéter ba bachi matin na chéri et puis kapona ko faciliter ba ba yaka ba banda benga bona kinga kati ba ke ko zwa biloko bando zo ba moto tikinga kati bon matanga na kamunga ngandeza musika kamunga na kinga kati wapeza musika kinga kati ah donc matanga place matanga musika za la te bava bona chéri biso do vale biso na bandako ti mukolo matanga ejani ya to bandi ko kende kuna ya kamunganga ne chéri to kisani wana ka tout ça là pour ba bareza wana ba vendre ba commission liyongi so muta sengi soutien numéro M-Pesa nanga yango ba PC silika wana Ethiopie ba meli ba sanga ba bofore esi bembe kutu ne koti morgi te bango ba omelaka ba olangwaka bobo yoke kamunganga bo bien raison musika on me ka bofone na chéri bo me maka bofone chéri ba bareza ka wana ba sila nika wana mania maka bango to na maîtrise ngo bon on ngamba yo ba bakeno ba na maîtrise nango voilà tout ça ka voilà tete mais je Itali yo kesa ngala ba shogu kuna meka shi shogu yinga voilà maka baba talo ngelo ka komba ka shik komba landa ka je sais pas toi la big qui soit voice kuna non ya dudu pe mo pakati apakata na juju la bio mo pakati munene oye pe mo pakati apakataka bebe pakataka la juju ngamo juju je bi a escroquer bon comment ma modèle wana et dudu on marié ba confesse ni bagenda opesa na ba télé siango na ba pakati
bakoka choc te batelesi ba boya bango te ba choquer kaka la yembango batani batelesi non risque na bimisa mamusa mais makambo za peka somo amisi yo ya dudu telesi au moins c'était mon pakata na honorablement mboka mais ngana ikobe sa image honorablement moi si tu vois ça donne pas bien nani susu babio les balo ba réseaux sociaux où il paraît moment ça dudu à 43 à pakata na honorable Ariette comment on honorable Ariette ça nous renommé na mboka ou ko la wana na lo babongo réseau internet babio couple bon malamu te koto pakati koto 43 comment on l'a ça tout image journée surtout honorable à défendre Ramboka à défendre son parlement comment ça image n'est bon comment tu trouves ça ouais ben censé kaka ben censé et le cause un preuve nango te ko ko lobaté ça et le cause un preuve nango et le cause maîtriser te ko ko lobanté de c'est comme chose un ba preuve tu vois ceux qui télé sur na école mambaye Doudou parce que bon il m'a témoignage mis na ba audio de ba solaka voilà là sinon on condamné à Doudou mamba vie des couples na yo comment qui ko bando bête la télé sinde nini voilà ce qu'il y avait que au commune on a niveau nini et bébé bonga yo na mwasi non point pour sa confiance relation nini bo comme na relation on ndenge nini yo on marié relation ba télé si pe ko beta masolo na bino na ba télé si ndenge nini c'est que ce Holandais moi c'est Doudou petit bimina libala c'est qu'il y a quelque chose dedans parce que ti moi si est Doudou pe qui c'est Doudou ben Doudou que yebisa neni télé sur wana tiko finganga c'est que moi si est Doudou ebe que Doudou sur na télé sur wana voilà ce que ti moi si est Doudou comprendre que mobile na sur na télé voilà c'est dire c'est que ba réseau zebeli moi c'est Doudou bimeli ba raison eza ebele non li mabalo to makambo za comprendre ba réseau zebeli mabala o ebombi makambo ebele ngana encouragera plus o esimbité ce que simbité kabona tika nde loko to linga ya jania sala mais tala jania kotina sama ete ya bato belé na ba lela bina na kokufa le jana kufa kele ponga pe na kufi le ko perdre Doudou soupe boy te yo kufa te yo ni mto sali lien ya makambo nyonso ya Doudou okomi ko sona ba télé sindenge nini pepe confiance télé ça za ka baté pena audio oloba ba miyo kikuna ba video na ba voice azo expliquer mamba couple na ye afuta so ki mamanda ku voilà donc pas essayer afuta so mamanda ku moi musala ya bimiawa donc pas ces akane lobika wana oko sono na télé mais ko niveau pona nini ya ko sola pe kana télé te baza pona ni baza te baza bata confiance te na bana ko confier makambu na yindi choc ko bango ba supporter choc te ba choc tu vois on dit ces années ça choc te choc ama je choqué na bolingo eza ba moins de valeur na ko kata beta di solongo te mais ça li bien te et ça li bien te ya Doudou et ça li vraiment bien te ya Doudou okoko comme na niveau wana te okoko comme penza na niveau wana te mais okomi kaka parce que na ibité loko ni epousa ki yo manque sagesse manque intelligence ozana mwasi na onda ko moko matina niveau ya kokoma ko solola na PD te eza manque à respect vraiment que ça déjà juste Manya Malika et le moi souka surtout to clôture sur émission là déjà mot de la fin bon mot de la fin eza na mokara que merci na batutu balinga biso merci na ba soutien na bino physiquement moralement financièrement spirituellement quand est Olobaka Georgette Kandungu je te salue et Gat Kandungu je te salue merci beaucoup na bino tout bolinga biso bo soutenir biso physiquement et en tout cas merci beaucoup na ba conseil na bino partout dans le monde en tout cas nzambe alola abaxela bino belé bo continuer ko s'abonner na Malika officiel TV bo s'abonner vraiment bo s'abonner bo partager be émission bo liker en tout cas et ça biso vraiment énormément plaisir voilà ba dédicace ça. Ah, tout moi ils aiment ma casse. Ok. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était là votre humble serviteur de Karibachia face à Josmania Malika. Elle était vraiment très très claire avec ses propos. À nous commencer opinion par rapport à l'obsèque. Pour ma cambo qui est na kimia, tout ce qui a bateau basala rango déjà. Bateau basala ma cambo basala rango pas et maté qui t'a tué qui baroudi basala en tête basala ma remplir les capés bien. À dire ça qui ba leki mo ba leki tout le monde a les kanaki bateau ba kufa na ba comédie ba kufa tout le monde ba honora bango ba pesa bango ba esika malam. Donc tout le monde a mélodie à faire Liban Mboka bimbe qui chasse tout le monde mira ça faire Angolais bimbe qui chasse donc bref bateau basala ba organisation comme ma bibembe
tout ça la complexité quand le quoi ils a poto tout le monde déjà poto oui elle en poto mais pour prévenir jeunesse ça dit 15 ans à poto à miner quand même vide à zone million caisse était bateau parce qu'elle a envie ba mise en conscience ba mise en charge c'est très important. Un grand merci à tout le monde. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez des commentaires, ça nous fera énormément du bien. Au revoir. Ah, ouais. Oh, Brazzaville, Boya et Maramoueza. Voilà, dans un salon, Cam's Beauty, pour des make-up, pour des perruques, pour la mamounion, ça va dire micro-shading pesant en téléchargement. Ah, voilà, Katia, Cam's Beauty. Bah, vas-y, Baza. On va te demander. Baza, besoin de ça, pédicure. Donc, une seule adresse. Ma colonne. Na koti boye basali o pédicure makolo nyonso atozali na problème o makolo katana awa na Cam's Beauty Brazzaville na 123 avenue Ampère 123 commune ya Bakongo. Ah ya Bakongo to lo mabe o da Brazzaville ya Bakongo donc avant la make-up à perruque kitoko donc ça on doit espace là make-up de salama donc ah on a décidé donc manicure, soin de visage. On connaît ça va marier, on peut décorer Mituka, on connaît la perruque, tout. Location à voile et ça la carte à la vie. Donc, une seule adresse, Empire 123 et 123. Ampère, avenue Ampère 123, Bakongo. Check. Boya et Maraboueza.